Voilà ce parti Balandia Congo Live Télévision. Merci parce que Zalakawane Belé à Kolanda Bisso. Merci également la confiance au Pesaka Bisso parce que tu as toujours on a pour informer Bino. Les luttes au Betali Solo et à Mboka au Italie République démocratique du Congo Solo Baimboka Monsieur Balobi. Pourquoi Bande Komisso Balingi ko déstabiliser to ko boma unité unité ezana Mboka entre Front commun pour le Congo Nakash, Boibi, mon Mboka Georges Kapembo Azali coordonnateur il y a Akash, Association congolaise pour l'accès à la justice, à Sengi Bongo na justice et l'andela, ba patrimoine il y a ex-président de la République, Joseph Kabila. Tokobet également du solo à Martin Fayoulou, où Aza toujours qu'on revendiquait vérité des urnes, dans lobby que Yende Aza président élu, na moi Namboka Dieu de Nemusha Galouza, Azali Bongo, acteur et la société civile, donc panel des experts de la société civile, Yende Moto, accord de Nakango, moi Namboka Dieu de Nemusha Galouza, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, Nasepe Lupe Koya Ndenge Oye Lolengue Ao. Alors moi, Namboka Dieu de Nemusha Galouza, réaction par rapport à Ndekoyoko et la société civile, Georges Kapiamba, ou à Sengi, va enquêter sur le patrimoine de Joseph Kabila. Bon, est-ce que Nakogi Koloba pour maître Georges Kapiamba Zali Ndekonabiso, Azali Moninga Nangakutu, et puis Tozali Longo Moko na société civile, nakoki koloba mabe na été nakoloba mabe po na été mais ndenge oyibinga na zalaka polele polele nakoki koloba oyo ba benga kana lopoto oyo etali ba principe oyo etali bon solo oyo etali ba valeur to oyebi malamu ke depuis président Joseph a bandaki kosala musala na mboka oyo ezalaki d'abord ebandeli ya ko vulgariser constitution basilisi ko adopter constitution na référendum tokei maponami ya liboso tango tokendaki maponami ya liboso ba obligation constitutionnelle esalaki ke Joseph Kabila asala déclaration ya ba bien na ye na cour constitutionnelle tango mandat na ye wana esili asali susu déclaration ya ba bien na ye na fin ya mandat na cour constitutionnelle tokoti maponami ya mandat ya mibale ya liboso pe mandat ya mibale asalaki pe déclaration avant a zwa bokonzi pona mandat ya mibale et puis tango mandat na ya mibale sili boyebi biso nyonso ke passation ya pouvoir atikaki bokonzi epai ya Félix Antoine Tshisekedi le 24 janvier des Zalaki prestation de serment. Juste après le 24 janvier, accueilli ko respecter Mobeko ya mboka. Kotika lisusu déclaration à patrimoine nae na cour constitutionnelle. Constitution lobi nini. Il faut tout le bakamakambo na ndenge ya bonsolo. Totika ba agitation te, totika ba acharnement te. Totika ko sala ba déclaration avatoye ba vérité. Akei ko sala dépôt na mois de février na cour constitutionnelle biso nyonso tolanda ki yango mokili mobimba. Ezala yo journaliste, ezala ngai mo société civile, ezala ba mboka nyonso, ezala mokili mobimba akendaki ko déposer ko sala déclaration ya ba patrimoine nae conformément à la constitution na cour constitutionnelle. Mubeko li konje lobinini. Et le but il n'y a que la cour constitutionnelle où azali na pouvoir, où azali na possibilité, où ba pesi pouvoir ya koyamba ba déclaration de patrimoine ya ba konzinyo so yamboka. Ça c'est la cour constitutionnelle. Ce cour constitutionnelle est yambi yango na greffe. Ezali aspect mususu ayo ba benga kana lopoto administration fiscale. Administration fiscale tango ko sala comparaison. Et kotala mutu o tango akotaki na pouvoir azalaki na biloko boy tango abimi na pouvoir azape na biloko boy maintenant bakosa la comparaison ki bakuti qu'il n'y a rien de grave qui peut susciter au babengaka enrichissement illicite o babengaka kozwa mbongo kozwa biloko na ndenge ya mayuya. Il n'y a que l'administration fiscale oyo akoki kosala ba enquête wana kolobano mutu oyo azwaki bokonzi azalaki boye soki totali ndenge azalaki kozuela lolenge bazalaki kofuta ye mbongo lolenge azali na pouvoir oyo azui eleki mais tant que administration fiscale esali yango te il n'y a aucune raison
o to bengaka vraiment ba juriste nyonso ba yebi yango ba juriste nyonso ba yebi yango ezala avocat ezala maître ezala magistrat ezala juriste ezala conseiller juridique ezala ta mutu nyonso yebi ke tango balobi ke nzela ya koleka yango wana okoki koleka nzela mosusu te nzela ezali kaka moko na cour constitutionnelle ko déposer na administration fiscale nde koki kotina maintenant na justice kosala ba enquête ou bien kotala ndenge nini mutu azwi enrichissement illicite en dehors ya wana ekomi o babengaka acharnement ekomi o babengaka agitation wana ezali ya liboso tolonga nzela wana ya constitution o ezali nzela juridique tokende nzela ya politique oyebi ndeko Lionel toloba te kozwa alternance oyo tonyokwami tosali boy tokoki kolinga mutu mosusu te aya koluka ndenge ya kokotisa mindondo ndenge ya kokotisa mayuya ndenge ya kosala baadigitation ndenge ya koluka kotutisa bato wana mibale mutu pour ke makambo ebeba ça vraiment ce qu'il faut napesa mosapi na nga bakata ce qu'il faut napesa kingo na nga bakata bakoki kokata ngwe tokondimata mokolo moko te alternance oyo tozwi na pasi démocratie oyo tozolinga koconsolide na pasi nzela oyo tozolinga kota ya culture ya démocratie na pasi oyo tozolinga koyekolisa bana na biso bayeba ke moto akozwa lisusu bokonzi te na manduki na coup d'état il faut azwa bokonzi na nzela maponami ekota mai ba oyo nyonso bazali koluka kosala ba agitation wana azala acteur social donc ya société civile azala acteur politique donc ya ba parti politique azala acteur institutionnel azala acteur étatique makambo wana tokolinga yango te tala oyo nalingi kotala donc je ne suis pas entré ya koloba ke nazo répondre we nazo s'attaquer na mutu tele mais nazo loba oyo etali bonsolo yango wana a déposé, tango a déposé, à respecter Mobeko Likonzi. Alors, il n'y a plus autre chose à faire. Et puis, token de musika. Toyebi oba lobby, loi sur la protection à chef d'État yakala. Ezali Mobeko, ezali déjà Mobeko. Ce que le président Zala qui en fonction, tango a longwe, ezali na ba avantage mususu, ba pesiye lokola mutu akamba kimboka pendant autant d'années. Et surtout que watu bazo bosana ke. Nazolo bela Joseph Kabila te, Nazolo babonsolo atiki quand même pouvoir na maboko ya opposition aussi mona likambwana wa Afrique. Na ndenge vraiment ozwi nango na pété. Olobimbo yonde ce linga qui est sauté. Non, ce n'est pas que passe. Parce que vote les expressions un peuple tant que population linga sauté sanctionné, ba voter moto opposition. Effectivement, andimi ndenge salemi ezaba mususu na mboka mususu ata pouvoir asali boya kokende mayu alobi no j'annule tokota processus mususu mais ye alobi mbo na respecter à la fois na volonté ya peuple na volonté ya constitution wana quand même il faut qu'on mette en toute objectivité sans cause à la de gauche sans cause à la de droite sans cause à la boyer il faut qu'on mette les maboko et d'ailleurs aux hommes qui même bande comme mususu ya ezala ya IDP c'est ezala ya opposition bazali kolobake est effectivement Kabila a respecté la constitution pour respecter volonté à peuple wana il faut to yebake ezali bongo et puis to lingate ko kotsa makambo oyo koki ko bebisa makambo oyo koki ko hypothéquer makambo oyo koki ko fragiliser démocratie muketoza luka kolengela pour que eko yana c'est donc makambo nyonso ke nzela wana nous allons les combattre to kondima ngote tango bito zui alternance na pasi olingo lo banine exactement. Non, elingi koloba oyo moko yebi tokendaki 2018 batokei dialogue ya oya tokei dialogue ya interdiocésain tokei bali mususu balingi maponamité batu mususu balingi maponami se rappeler la kizaki schéma bato ya régime ya kalabande ko sala pona ba compliqué toujours ko débaucher ba benda mona mboka sami badibanga ba bendi chibala et par après ti tokomi lelo. Na cause ya makambo wana nyonso zomo te keza régime ya kalande et contourna qui est biso 2 ou 3 ans parce que l'élection fait en 2016 et les biso temps na nyonso bato bakufi ebele ba Rossi Mukendi bakufi ba Thérèse Kapangala bakufi sans compter bato bakufa na le 19 septembre na ba manifestation publique. Effectivement, aux alliés copé sanga raison qui est na pas c'est aux ngona
bato nyonso bakufi pona kosenga élection salema. Bato nyonso bazali komboya même ba machine à voter mais bamususu bazoluka machine à voter salema. Donc bato nyonso wana bakufi tozwi démocratie puis bato mususu baya lisusu kobebisa démocratie wana non. Il faut sanctionner ba auteur ou bazali na pouvoir wana ba auteur ya ba violation en droit de l'homme et salema wana. Non, il y a une chose qu'il faut toujours préciser. Ba parents ibele baza olela bana bango ti lelo. Yango nazali koloba ke batu nyonso batu ebele bakufi batu ebele banyokwami mpona kozwa démocratie oyo batu ebele babundi makasi pour que élection salama batu ebele s'exprimer pour que même après résultat ndenge maki batu mususu bazali ko contredire koluka ba résultat on est salama te to monaki même bamboka mususu bazali kolinga cour constitutionnel na biso se prononcer te donc ba effort nyonso wana o to sala ba effort nyonso wana kende na mai non donc mutu akolinga ko cracher contre mémoire ya bande konabiso ya ba mouvement citoyen nde alingi kosala ke combat na bango oyo basala ki pour que ba élection salama les combats au basalama ki pour que to salama ponami combat nyonso basala ki pour que alternance salama combat nyonso to sala pour que Félix Tshisekedi a prêté serment puis que cour constitutionnelle indimango to ba makambo ya Congo za ya biso Congo donc combat ne kende na mai. C'est-à-dire que Batubazo Lukakokoti Sanungu Nungwana, je l'ai dit, et c'est ça la vérité. Malheureusement, Batuebele Bakolinga Koyo Kangote. Batu Bakolinga Ko Touti sa Félix Tshisekedi Moutou, na Joseph Kabila, Balingi Kabila te, Balingi Félix te. Bazan na Shema Moussousou. C'est-à-dire qu'il y a une main noire. C'est-à-dire eza loboko moko ezali kotindi kabango mutu nyoso yokanga bande konabiso bazana schéma mususu to balingi président Félix a exercé comment dire bon continuer tel qu'il se doit parce que ce Holandi lisanga bonganga obito zana trois présidents Holandi Faulu alobi vérité des urnes yende président non c'est-à-dire il faut batuba éviter bazo mulinga ko bulungisa batu mutu ndenge Mobutu alobaka mutu azolinga ko bulungisa mutu Faulu naza koloba non eza Kabila ndem taza ko diriger Félix Tshisekedi. On dirait Balingi Félix a dirigé en toute liberté selon ma prérogative il y a Mokondi Mboka Lolenge Sengeli. Non, je pense que il faut être humble, il faut batubandi ma vérité en face. Tala bamboka musu soki okoyi Ghana okokuta trois présidents ba obalandani oyo azali Rolling so abimaki na mususu azalaki avant bango misatu bavandi na terrain de football bazolanda match bango misatu ba président misatu soko okei kaka penepene ya na Zambie soko okei kaka na Tanzanie okuta ba président ndenge oyo abimaki mususu akoti oyo abimusu akoti pourquoi biso toko vivre le Kambwana te pourquoi nous on ne peut pas vivre ça pourquoi balingi kaka Félix na Kabila batuta na mutu pourquoi qui va gagner pourquoi population bao bazolanda biso bokende kotuna batwana pourquoi ils veulent que Félix Antoine président na biso azo kambamboka mikolo yo na président honoraire Joseph Kabila batuta na mitu bako gagner nini qu'est-ce qu'ils vont gagner le pays va en pâtir tokozonga peut-être 10 ans 20 ans sima il faut dire la vérité aux gens si aujourd'hui Félix et Kabila s'affrontent mboka ekosubir makambo mabe. On ne peut pas travailler pour ça. Ba o balingi ke tozala na kimia, ba o balingi tozala na bonsolo, ba o balingi mboka kende liboso, ba o balingi unité ya mboka salema, muswahili mungala mukongo muluba to vanda na mboka na biso, ba o balingi ke ba étranger ba kokota leso biso te. Il faut qu'on travaille pour la cohésion nationale. Il faut tout ça pour que Félix Azalawana asili sa mandat na malamu ya 5 ans. Ceux qui peuvent le comprendre pour deuxième mandat et pour naïe. Ceux qui peuvent le comprendre pour Moutumususu et pour naïe. Batika pour une fois toza la tomona Joseph Kabila président honoraire avant de namboka mabeza wapi kozala na président ya kambaki mboka azala na mboka na biso. Batika président Kabila atika lawana comme président honoraire na oya salaki na mboka na ndenge constitué zali ko protéger na ndenge loi si le chef d'état zali ko protéger batika Félix avanda wana asili sa mandat na malamu tokende manda mususu tozala na culture wana mutu nyonso azali koluka ko bolongisa ba congolais mutu nyonso azali koluka ko tutisa Félix Tshisekedi mutu na Joseph Kabila alingi mboka oyote so ko moni mutu wana bobele la ye bien avant c'est à dire que eza main noire moko eza batu mususu bazotindika ye eza batu mususu bazolo bano sala boy pour que mboka ezonga susu sima on ne peut pas quand même tolérer ça
Ndengue uti koloba tous ceux qui sont morts bakufaka kapamba boy. Non, mes chers frères et sœurs, nous devons lutter contre ça. Donc il faut pas auteur, il y a ba violation, ba crime wana. En même temps, je suis en train de souligner. Même biso ba acteurs de la société civile biso moko. Toza quand même na o tozo loba koza la modèle. Comment vous de politiser, comment acteur de la société civile proche Kingandi, ou proche Kingandi, ou proche Kabila, ou proche ya. Non. Kolobake oyo aza proche ya boye. Bon, effectivement, tout le monde qui na dialogue ya cité de l'OIA, ba politicien bazalaki, société civile ezalaki, tout le monde qui peut na dialogue ya interdiocésain bazalaki, mais malheureusement on a vu, ce sont les politiciens toujours qui nous ont divisés. Tokutaki na liste ya opposition, vous vous rappelez bien, aux alliés journalistes, aux alliés bien documentés, liste ya opposition, penza liste ya opposition, il y a IDPS. Tokutaki bande comme sous bazan na liste wana alors que bazan société civile. C'est là où on a trouvé, je crois, Nazali Koloba Bonsolo, on a trouvé sur la liste de l'IDPS à Cage avec mon collègue Maître Kapiamba, on a trouvé Christopher et un aîné que je respecte beaucoup sur la liste de l'opposition, il y a IDPS. Tu vois comment opposer Bazali Kodizé? Non, comment bon était, comment proche Kingandi, proche Kingandi. Non, donc ça risque de croire, ça risque de faire croire aux gens que effectivement Georges Kapiamba, Christopher Ngoyi Bazali batu ya IDPS ou Bazali batu opposition parce que bayaki na liste opposition mais Bazali bande qu'on a biso la société civile. Wana ezali kambo ya liboso. Likambo ya mibale, même biso moko ba acteur la société civile. Il faut tous à la modèle. Il faut tout la kisanano d'abord au babenga ka na mao matali ba taxe, mao matali ba impôt, mao matali ba déclaration de patrimoine. Okoki kolobake no président sa la déclaration de patrimoine. Mais yo moko mutu société civile, est-ce que sur le bimbongo zwakango wapi? Non, c'est contradictoire. Oye binga na wakananga polele vérité. Yo moko zolba no oyo asala déclaration bien naï. Mais yo moko en même temps ozo zwambongo te bite soki mbongo wane bimaka wapi, on ne peut pas dire ozo akambongo boni, on ne peut pas dire ofutaka taxe wapi, on ozo ngo bino nyoso yo ngo bino nyoso yo pozo kati. Nazo miti apen moko na kati. Yo pozo kape. Nazo miti apen na kati. Donc biso batu civil photos là d'abord modèle. Avant de réclamer les exigences, avant d'être trop rigoureux, avant d'être critique vis-à-vis na bao bazali ko kambamboka, vis-à-vis na bao bakambaki mboka avant, il faut biso moko tozana nano modèle. Est-ce que biso moko d'abord tosi tosala ba assemblée générale pour que ndenge naza président awa coordonnateur ya panel na longwa mutu musu akofanda na kiti oyo? Est-ce que baninga mususu bao bazali na organisation mususu nazali koloba te pona akacha nazali koloba mais nazali koloba d'une manière générale? Est-ce que basi ba longwa bandimi ke no naza président awa naza coordonnateur mais tout ça l'assemblée générale na longwe oyo alonga mais bah ouais bah ça quand même des politiques bah là c'est quand même son modèle, il faut tomber la bango maboko, je l'ai dit en toute objectivité, en toute rationalité et je suis à l'aise de le dire. Mais si biso moko ba société civile oza président pendant l'organisation pendant 10 ans 15 ans, 20 ans, olinga kolongwate, assemblée générale osala kate, contre osala kate, olingi koyebisa batute mbongo zwakango wapi, olingi kosala bilan na yo ya nete na zwaki mbongo ota j'ai dépensé ota. Transparence eza na biloko na ote, impôt ofuta kate, taxe ofuta kate, depuis okoto mitu kozo tambla nango olakisa kate, banda kozo sombo lakisa kate. Est-ce que c'est normal? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc bande konabiso tous à la biso moko ba société civile d'abord modèle. Ndenge na uti koloba, j'insiste sur ça, batu bazolinga ko tuti sa mutu Félix Tshisekedi na président Joseph Kabila, batu wana bazana agenda caché. Balingi stabilité ya mboka oyo te. Tango bazolo bazana ba preuve yo quoi. Tango bazolo bazana ba preuve. Otuni mona mboka lisanga bonganga alobi azobanga na ko na justice te parce que ayebi aucun na fayulu alobi azana ba preuve na ye akitisa ki na cour constitutionnelle zela na uti ko pesa onzela ya constitution et puis zela juridique na côté maintenant zela politique non ndenge toza boina ero vraiment par quelle magie bokolinga kolongola Félix na pouvoir sikoyo ke mboka etika ko bebate soyons réalistes. Bon, le mano, Félix et Antoine Tshisekedi, Longwa, on a sikoyo. Vous vous imaginez quelles sont les conséquences que ça va entraîner sur la vie de cette nation? Non, il faut avoir un discours qui permet d'aller de l'avant. Il faut avoir un discours qui permet d'avoir la paix. Il faut avoir un discours qui permet d'avoir la cohésion nationale.
et surtout un discours qui permet d'avoir la stabilité des institutions. Tondi mate munguna kokote la biso, soyons réalistes. Na pesio mutuna liboso. Yonde aux journalistes autour kamituna peut-être occupé sanga réponse té. Deuxième chose, Félix Azali wana il a le pouvoir, c'est lui qui a l'impérium. Mais tobo sanate que FCC bango bazali na ba instrument na mécanisme constitutionnel nyoso. Par quelle magie vous pouvez croire aujourd'hui que vous allez affronter Joseph Kabila, vous allez affronter les FCC et sans avoir les conséquences directes sur ce pays? Quelle magie? Totika kolota. Totika ndotoana. Il n'y a aucune magie, je l'ai dit, j'assume mes propos. Il n'y a aucun mécanisme beaucoup ça là que bolongo la Félix n'a pouvoir les lots et que Mboka etika ko subir les conséquences. Il n'y a aucun mécanisme que vous pouvez utiliser aujourd'hui qui est beau attaquer Joseph Kabila, qui est beau attaquer FCC et qui est beau subir les conséquences. Il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Et donc, il faut que Batouba Sala Misala, Batouba fait sa discours aux alliés à Malam. Les gens qui sont en train de venir avec un discours, aux alliés le la haine, aux alliés le la tout samitu, aux alliés le la détruire, aux alliés le la règlement des comptes. Toti kabiloko wana tokende liboso totala oyo et salamo malamute tobongisa yango totala. Qu'est-ce que nous pouvons proposer na mwana mboka Félix Tshisekedi toyebin? Et je le dis toujours, j'en profite, merci d'abord kopé sanga micro na kolingate partout on azolo bokata yango. Nous avons eu la chance d'avoir un président qui vient de l'opposition, puisque nyoso azalaki kosala ou azalaki ko promettre population totala maintenant denga kosala yango. Et puis, tout sungaye, bon, on a des propositions, tout pesa, ce qu'il faut qu'on critique, bien sûr, qu'on a la liberté de critiquer, et spécialement, bien sûr, la société civile, ceux qui pensent que mon ima, la moutée, to koe, bisa, moi, namboka, oloba ki boitozo, kende wapi. Bongisa d'abord, les peuples d'abord. Wana tolobaka, et c'est là où moi je vais conclure pour dire que tant que tozali ko bunda pour na mieux-être de la population, tant que tozali ko bunda pour na stabilité en mboka, nous n'allons pas accepter quiconque voudra mettre en péril tous les processus et mettre à zéro, réduire aux cendres tous les efforts que nous avons fournis pour aboutir à cette alternance aujourd'hui. Moi, Georges Kapiamba, ndé asengi ba enquêter sur patrimoine de Joseph Kabila. Mais les lobbies obésitangwa ya administration fiscale. Ceux qui administration fiscale wana eza ya kolala, ezola lisamakambo. Ils ont peut-être sens à réveiller pour na sa musala na malamu lolenge senge. Non, je crois que ozali ko kanga malamuti. Nazali ko loba o etali ba principe. Nous sommes nazana kati ya ba principe na yo et sengeli etala lolenge akotaki na combien ba bien nini na ndenge bibi. Tango asali musala wana na noté. Non, c'est-à-dire que ceux qui ont des homoniques effectivement au moment où ozali ko lobezali ko tala o ya cage. Wana, c'est toi qui le dis. Moi, je n'ai rien dit contre Akaj, contre Georges Kapiamba, c'est mon collègue de société civile. Mais Nazali Kota Lissak, tout ce qui donne un discours haineux, un discours d'acharnement, un discours qui risque d'hypothéquer tout ce que nous avons fourni comme effort. Wana tokote le melayango. Ça, j'insiste beaucoup. Nazali koloba makamu tout ce que biso moko batu la société civile ava tokende kolobela ba dirigeant. Biso moko tozala na modèle. To la kisambongo tozwaka eutaka wapi, ba mituka totambola kanango eutaka wapi, bandako tozali kotonga eutaka wapi. Nani azali ko financer biso, tozali ko futa impôt wapi, tozali ko futa taxe wapi. J'insiste sur ces éléments là, il faut le faire montrer. Deuxième chose, on a insisté nango, ba juriste nyoso ba yebi. Ba juriste nyoso ba yebi. Même yo moko bi, so ba lobi ke pona kokota na ndako il faut le caporte oyo. Ce que le qui na fenêtre salinil. Non, je te pose la question, même si on nous a contre la question. Principe constitutionnel les ali kolobake, le président Tango Azali Kokota a sa la déclaration à patrimoine naye. Tango Azali Kobima a sa la déclaration à patrimoine naye. Est-ce que non. Yo pesi biso lolengeni ndeko Joseph Kabila a sa la déclaration à patrimoine naye. Olobi eza esengeli administration fiscale elengena na kotala tango akotaki na tango abimi. Ba bien naé eza lolenge nini. Est-ce que enrichissement illicite ça les mitoté. Mais tango organe wana eza ko sala mosala na ngona noté.
et lobby et l'autre côté. C'est ce qui inquiète la population. C'est ce qui inquiète les organisations de la société civile. Maintenant, na pota et pour qu'il soit les sous. Tant qu'il a fait la déclaration, tant que l'administration fiscale est allée dans le Lingona, tant que la loi sur les anciens chefs d'État, mi beko mi ana mi sato ezali ko salema. Yo zali juriste. Yo zali muto tango zali na mayele. Ngape na zali muto natanga na zali na mayele. Yo pe zali muto zali ko sala musana. D'ailleurs, vous les journalistes vous allez mieux placer ko sala d'investigation. Mais tant que sur quoi les allez qu'est-ce que vous pouvez faire? Ceux qui ont eu ko sala comme ça et comme o bazali ko benga et comme agitation. C'est ça les termes vrais de konanga journaliste. Tango zali koluka kokota na nzela malamu te ozali kosala agitation ozali kosala ozali je ne pas dire intoxication mais ozali kosala ozala lokola acharnement parce que tout est verrouillé, tout est bien calculé. Non, ceux qui ont deux zali yon de le bibongo est-ce que dans le big azali kosala yon de le bibongo ceux qui zabongo non je suis non c'est ce que je suis en train de dire. Na confirmé Nazali ko confirmer yango et je le dis haut et fort muto a contredire nga azate. O azali a mesure contredire nga a contredire nga to ça la débat naie. Tant qu'il est prévu dans la Constitution que à ça la déclaration, il a fait ça au mois de février. Bisogno stozali informé. Yopi oyebi. Tant que zali koloba c'est l'administration fiscale qui doit le faire. Tant que zali koloba il y a la loi sur les anciens makambwana misatu. Ezali mibeko. Zela ngwana. Si vous passez en dehors de ça, ezali agitation, ezali acharnement, ezali intoxication, ezali incitation, ezali biloko nyosto ko ikoloba. Mais il faut d'abord respecter Mibekoana. Ça, c'est sur le plan des droits, sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel. Nandenge maintenant, il y a Kimoto, Kibomoto normal. Tu ne peux pas exiger une chose à quelqu'un sans que Yomoko a la modèle. Est-ce que c'est normal? Na lobby pour na batunyoso. Ceux qui osent aller. Ceux qui. Chagalouza. Awa tu ko sala interview pour na déclaration à mon mboka Kapiamba. O asengi na justice et enquêter sur le patrimoine de Joseph Kabila. Diangonde et simbi sujet na biso, maso na biso alelo. C'est-à-dire c'est Gaza modèle T, c'est ça. Non, écoutez, yo le lobby bongo, mais moi j'ai dit des principes. Na lobby boye, avoye bisa muto asala boye. Parce que ça yene muto asengi. Nde nazali koloba boye, avayo senga muto aloba boye. Il faut moko oza la mesure, osala na une déclaration ba bien. Est-ce que tozali batwazali koyeba mbongo nyoso zuwaka eutaka wapi banda kozali kotonga otonga kango na mbongo euti wapi bamitu kozali kotambolela outaka yango wapi mbongo boni ozuwa na financement par année yebisa biso tozana autant par année même ngai j'ai l'obligation de le faire. Est-ce que moi aussi olinga kosala assemblée pour que olongwa wana mutu mususu avanda na ebonga wana si vous-même vous n'avez pas ces leçons là vous n'avez pas ces valeurs. Vous n'incarnez pas ces modèles. Au moins, il y a des donc, il faut que il y a une force, il y a une main noire. Ça, c'est le deuxième palier. Troisième palier, c'est le plan politique. Mille fois. Discours nyoso kolinga ko bebisa otozali kosala. Il y a des choses plus importantes pour la nation que Biloko Anamike Mike. Discours Yosezali Kolinga que même le président lui-même a dit, et je l'ai beaucoup aimé pour ça, Longunya Mwanamboka Félix Mokonzi Mwanamboka Dieu de Mouchagalouza. Est-ce que la population oyebi le patrimoine de Joseph Kabila après que l'on ait pouvoir? Non, c'est-à-dire que Wanande Zali ko heureusement que Zali Moutou ya Boanya Mingi, Wanande Zali maintenant que non, président Rakota qui a autant de milliards, to millions, abimina autant de millions, azalaki dans 5, to dindako, abimina yangope. Est-ce que la population yebi, to yomoko yebi, to badon yomoko yebi, patrimoine de Joseph Kabila? Non, ngamoko na ebite yope obite, ngape na ebi bandako na ote yope bandako na ngate. C'est-à-dire qu'il faut yo lobby tant on a biban qui paye à kendagi na cour constitutionnelle, à les gars qui est pas greffier wana ponako. Effectivement. Yango na lobby. Logo les sali ba moi badato yo pesi biso et sali kutu ba moi belé. Est-ce que yo yebi pas
fait aussi des blogs, Lionel. Bloguer? Non. C'est ça. Est-ce que au Yébi patrimoine, il y a Joseph Kabila? Non. Est-ce qu'il faut qu'on y aille ou bien il faut qu'on aille au Mebe Kolikonzi? Effectivement, on a des confusions zali ko salema. Constitution le but que va déposer, il faut déposer sous pli fermé. Na cour constitutionnelle na greffe. Donc ce qui to bandi ko bimana oyo Mebe Kolikonzi lobby, to komi ko sala o babengi agitation amateurisme. To ko tali kambwana te, il faut tango abimaki au mois de février. Toyebi c'est qu'il a rempli son devoir constitutionnel. Il y a qu'une déclaration à patrimoine na cour constitutionnelle na greffe. Et ce qui wana, le reste maintenant il n'y a que l'administration fiscale. Ezali ba o bazali kotala ma o matali enrichissement illicite na makamonsus qui peuvent nous dire. Mais il n'est pas à vous, il n'est pas à nous, il n'est pas à qui que ce soit. Nde na uti kolobande konanga na ubite na lobango na monoko nini, na lobango lolenge nini. Ezali mécanisme ezali prévu pour na yango. Tant que Mebe Kolikonzi lobi boye, et lobi bongo, et puis mouto remplir devoir wana selon Mebe Kolikonzi. Où est le problème? C'est ça qu'il faut batubayeba. Il ne faut pas koluka sili na mutu pour que katasuki nyoso. Ça ne peut pas se faire. Wane comme une démarche bakana lingana donc ozo luka sili, ozo tana, ozo fine, ozo luka comme on même mutu ya kovo. Mutu ya kovo suki ezate nozo lukasili na mutu ya kovo. Est-ce que ça le maka? Wana nde ezali ko lukasili na mutu ya kovo. Constitution le bibongo, on a respecté ça. Où est le problème? Pourquoi ko luka kusala ba agitation? Moi mboka dû donner Moucha Galouza. Les réactions par rapport il y a moi mboka Fayulu. Tant aza koloba que non, mboka est dirigé par Kabila. Félix Azande Motinda mi à Joseph Kabila. Bon, en tout cas, je respecte bien Fayulu, Azali combattant à la démocratie, à Bundi Mingi. Et celui qui ne peut pas respecter Fayulu n'a pas voix qui n'a pas oyo. C'est que Azaka a une mauvaise foi. Non, dans le Bongote, Nazali kokende malembe. Ceux qui ont de reconnaître Bongo, c'est-à-dire les Andeyo. Mais dans le lobby que je respecte Fayulu, Azwa qui ba voix et belé na mboka oyo. Mais au lobby yende lobby yango mais au tozali ko vivre il faut ala makambo lobby au lobby penza na au tozali ko vivre tango suka wana sanza au tozali euti kosila président Félix alobaki na Assemblée générale des Nations Unies. C'est Kabila qui a prononcé ce discours. C'est Kabila qui a prononcé ce discours. Tango azali ko kende bazali ko titi à tapis rouge. C'est Kabila qui passe sur ce tapis rouge. Tango azali ko sala nomination ordonnance. C'est Kabila qui est en train de signer ça. Tango azali déclaration à gratuité de l'enseignement, même si c'est Banda qui avant. Nana loba ki yango. Tango azali ko kende Bukavu ko sala ba inauguration. C'est Kabila qui est en train d'inaugurer ça. Non. Totalement oyo bazali koloba na oyo zali ko salema et ndenge yebi biso batu ya société civile surtout panel biso do bakapolele polele et nous sommes dans ce qui est rationnel oyo zali tango ba désigner qui ba ndeko ya CNCS Gabriel Kyungo komanza ba désigner na entreprise wana non non wane zali est-ce que non ndeko na yebi teto na bale bon avant de répondre à l'oko. Non, est-ce que Yozali journaliste, Ozali Kotuna Mituna, mais Nalingi Kotuna, est-ce que Ozali na place Kabila Komaki ou bien Lobaki qui est non Mutona à Salate? Non. Ezali, ceux qui conseillent, ceux qui m'ont, ceux qui passent. Pour Nani Makambonyo, ces autres salles Manamboka, Bazolo Kaka Lisusu Mutu ya Kabila partout. Kabila si a sali yaye. Ah, qu'elle découpe manaï madame. Ah, c'est. Non. Pardon. Ou bien, Bazolo Kabila Zonga alors. Pourquoi chercher Kabila là où il n'est pas? Kabila Zali commande la ferme à Kingakati. Calme. Non. Ou bien, Balo va poler les policiers. Ceux qui balingi Kabila Zonga. Bon, base la mandé, c'est la seule que Zonga. Mais, Botika Kabila vend dans Kim. Azali la ferme à Kingakati. Avant d'y connaître. Pourquoi on voit sa tête partout?
Pour nous, nous avons mutu à Kabila partout. Nous avons un exemple belé. Le président Félix Antoine Tshisekedi a eu le discours des Nations Unies. C'est Kabila qui a prononcé ce discours. A eu va tourner belé. Azo le Canada. Non, c'est-à-dire que on est makambo ezali kotala administration, ezali kotala mise en œuvre à ordonnance. Oba makambo na babetela ki ango c'était avant. Moi je ne peux pas entrer dans ces on ezali pas même une goutte ezali et là comment on peut arranger, ça n'a rien à faire avec Kabila, ça n'a rien à faire avec Félix. Ezali problème administration, il y a mise en œuvre à ordonnance du chef de l'État. C'est là il faut aller chercher ça. Ça n'a rien à faire avec ça. Botika Kabila vanda kimia. Pour moi, je ne comprends pas. Dans d'autres exemple, dans d'autres pays, au Ghana, vous avez 3 chefs d'État. Bango, aux États-Unis, je pense que ceux qui vont coûter Félix, na Kabila va vandi, bazo seka. Donc, et cause la batonso va koka ceux qui va lingi ba mi chuba tonga. Na motema, ça gêne à quoi de voir Kabila, de voir Félix va vendre ensemble. Pourquoi les gens cherchent toujours? Ndenazolo va répéter encore. Pourquoi tu vas zoluka silina mutu ya kovo? À quoi ça nous avance? Ces histoires-là nous avancent à quoi? Totala ozali kosala ke mboka ezala na stabilité à l'institution. Totika mwana mboka Félix Tshisekedi asili sa mandat nae. Et puis na pesi longonya derrière na ndenge azali ko défendre wana mboka libanda ya mboka. Voilà un président qui connaît qu'il faut défendre ses citoyens à l'extérieur du pays et contre vents et marées. Donc, Nazali Kopesa vraiment longonya pona yango, il ne faut pas que Batouba Luka Silina Mutu Yakovo. Pourquoi on cherche à voir la tête de Kabila partout? Tant que le président Félix Azali nommé, est-ce que c'est Kabila qui nomme? Qui a déjà vu la signature de Kabila ou bien sortie officielle n'a été en pouvoir? Pourquoi les gens... Est-ce que ça nostalgie? Est-ce que ça... En tout cas, Ezo le Kelangan. Ezo le Kelangan Tisikoy. Les gens veulent voir la tête de Kabila partout alors que avant de naître Kimena Kingakati, Bazo Mona il sous partout. Je ne comprends pas. Moi na moka Mushagaluza tout on dio botondi. Ngape na tondi yo mingi mwana mboga na sepeli pe mituna na wezali makasi mais na sepeli na yango. Alors bandeko ya Congo Live Télévision ba internaute nyoso to kombongo na suka ya maso na biso alelo bolandi mwana mboga Dieudonné Mushagaluza lolenge à défendre. Pourquoi Congolais, pourquoi politique baza toujours ko lata kombo ya Joseph Kabila na makambonya somako salima mwana mboka Dieudonné Mushagaluza merci bongo tokutani na mikolo zali koya. Merci mingi Lionel.